chaîne de la diaspora congolaise. Pona yo ndenge bakangi ministre ya République démocratique du Congo. Ezali malamu to ezali mabe. Bon, na ndenge bakangeli premièrement eza malamu makasi. Bandima Jean-Pierre Mbemba kuna po ani. Jean-Pierre Mbemba za na CPI, bango ba la pena CPI, ba no samba ba bakende. Akende nazala kanda même ngana moni musuine na kolia. Bakende. Akende nazala kanda même ngana moni musuine na kolia. Te ya kende ka CPI. Ye penda kende aya kutwa te. Olobi akende ka kaza. Nana kende CPI. Yeti. Yenan. Yeta mwamba. Bangonde baza parmi ba ténor ya régime o toza na ngolelo. Congolais pour kaza na souci ya congolais te. I richesse ya congolais zaka iboki ya batu. Mais na mokila balobi ke so muto sopi pétrole faut futaka pétrole. Mais na mokila balobi ke so muto sopi pétrole faut futaka pétrole. Pe ko boma bato belé eza je mukete monsieur le journaliste. Abomi bato belé donc asali crime contre l'humanité. Bango kaka groupe ya batu wana ba nous vivre bien biso. Peuple congolais au baza ko pakola mafuta to vivre bien te. Bangonde ba lieutenant ya Joseph Kabila. Asa msala malamu te. Je suis du Kasaï. Même ndeko na ngai ya kokendi. Même ndeko na ngai ya kokendi. Même ndeko na ngai ya kokendi. Même yepe akendi. Même yepe akendi. Yeso ba konele tali biso te. Na kati ya RCD bazana mukonzi na bango azaki wana entre autres monsieur Azarias Ruberwa. Même bao batikali wana ba okende. Bakanga so ba kondane wana tali biso te. Bakende bango nyonso. Bakende bango nyonso. Landie c'est parce que hier aza parmi ba ténor ya régime oyo o baza ko pesa Joseph Kabila mutu makasi. Et bandi déjà na bakasa e ko koma tina misisa. Donc eza signal baza ko yebisa ye moko Joseph Kabila ke lokola tozo kanga ba lieutenant na yo etikali yo. Ba jeune universitaire bazali o bako kamba mboka oyo. Merci. Ba oyanga bandeko boza ebele bozolanda biso na Bruxelles, plus particulièrement à notre sœur Daniela. Yé à l'andara émission oyo mingi. Merci na bandeko nyonso baza ebele boye bolamu na émission na bina mokolo mwa lelo focus. Lelo focus na biso eza focalisé na arrestation ya Alexis Tamwe Mwamba oyo azali ministre ya justice ya République démocratique du Congo oyo akendaki ba séjour na Bruxelles mais suite ya ba dossier oyo azalaki na yango ya crash ya avion oyo esalamaki depuis 1998 kuna na Kindu ndenge nini tango Alexis Tamwe Mwamba azalaki rebelle ba betaki avion wana balance roquette avion ezaki avion passager ya compagnie ya ba belge batu ebele bakufaki plus de 40 personnes oyo bakufaki na crash wana causé par la rébellion ya RCD Goma. Pona yango ba congolais oyo bazali na Kinshasa, ba congolais oyo bazali na République démocratique du Congo, bazali ko penser nini par rapport ya interpellation ya justice belge na ministre ya justice ya République démocratique du Congo Alexis Tamwe Mwamba. Bolanda ndenge nini ba congolais balobi na micro ya EDTV. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Ouais, na prendre il y a de cela 4 jours na yoki ke bakanga ke na Belgique. Pona yo ndenge bakangi ministre ya République démocratique du Congo. Ezali malamu to ezali mabe. Bon, na ndenge bakangeli premièrement eza malamu makasi. Malamu makasi parce que bangonde baza parmi ba ténor ya régime o toza na ngolelo. Bangonde ba lieutenant ya Joseph Kabila. Donc eza signal baza koyebisa ye moko Joseph Kabila ke lokola tozo kanga ba lieutenant na yo etikali yo parce que yo oza ko sontete yango wana moni bazo appliquer yango na modèle wana. Oyebi mutu wana azaki na RCD depuis 1998. Na kati ya RCD bazana mukonzi na bango azaki wana entre autres monsieur Azarias Ruberwa. Donc ye azaki net un simple général. Alors ce qui lelo batiki mukonzi na ye balandie c'est parce que ye aza parmi ba ténor ya régime oyo o baza ko pesa Joseph Kabila mutu makasi. Donc ye il faut ba kanga wana parce que ba rappeler ba acte wana mabe parce que bango nde mutu baza kontete Kabila na buzoba o Kabila o memamboka Congo. C'est ça. Est-ce que vous êtes au courant que le ministre de la justice congolaise Alexis Tamwe Mwamba bauti ko kangaye na
Bruxelles. Na okanga na okapi. Ok, on a okapi pona yo ndenge bakangi bongo ezali malamu to ezali mabe. Mais na mokila balobi ke so muto sopi pétrole il faut futaka pétrole. Ye aza muto justice aza mokonza justice comment bakangi. Asa msala malamu te. Bakanga so bakondane wana etali biso te. Ye bakanga bato kondane bato ebele baza na makala ba musu bazo kimati lelo bazo kima. Ye so bakondane etali biso te. Ye so asala msala malamu bali bakanga ete. Lokola asala msala mabe yango nde bakangi ye. Kasi yango mundela bimisa biso bazoba yera salaki avec mundela bosa mundela kokanga mutu sans preuve te ba obimsele ba preuve nyoso nde bakangile yango mais quand mundelo akangi na zana ba preuve akosamba na ba preuve na ye ozo sengana gouvernement belge nini plus particulièrement na bandeko oyo ba commettre ba massacre ba boma batu na RDC te ya kendaka CPI ye penda kenda aya kutwa te olobi akendeka kaza nana kende CPI ye nani yeta mwemamba. Bon, par rapport à l'arrestation, il y a le ministre de la Justice. L'impression que d'abord, c'est un sujet belge. D'abord, on a une double nationalité. Alors, par rapport à Maramounion, les cas qui sont Mboka, c'est là que on a la liste, le ministre Moussoussou. Justice, ça parce que jusqu'à Wapi, Mboka est bien, la population est en Kanda. Mboka zotambola bien te toza bien te donc ndenge bakangi na ndenge bazo continuer ko kanganga bango bongo ça ligaka bien justice ça musana na justice internationale ça musana na bango ingérence na kati ya makambo na mboka na biso bino peuple bozolo balilo ba moko te na mokonza mboka alobi ingérence to boy bino peuple bolingi ingérence bomoni te ke bozana contradiction na mokonza mboka na bino non mais lilo babi surtout rolo banini omoni d'abord un conseil na repesa présente bien, étant que parce que je suis un patriote, je suis aussi un politicien. Aza papa, akitaka na terrain, nati biso tozaba na kasavu bobo, oye na terrain, obi ke non, nani triomphale ali awa. Oyo kiti na terrain, obengi population to lobby. Oyo ya posa na biso, oyo ki. So ki ingérence azo loba, ndazo ingérence ou quoi? Problème est ali po nanga, eza ba question d'ingérence ou quoi te. Eza que eza incompatibilité. Ça veut dire que biso na ye to yo kanate alingi ko yo ka population te oyo azoloba na biso eza incompatibilité. Alors problème ezali que na do pesa ye conseil akitaka sur le terrain ayoka biso tant que ba population ayoki biso o to koloba nde to koyeba comment gérer les pays ensemble. Non le problème ce n'est pas que c'est un ministre en fonction d'un disconvert pas mais c'est un sujet belge. C'est un belge. Voilà pourquoi même temps on va y kokanga ba lobi bien que to ye kokanga nani ndeko na biso belge. C'est un sujet belge. Ozama na Congo to ngito yeba oke wapi pe ozo ochwa. Ah banda tongo na bana kokota na koti gambela pona lukata biloko koteka zo mwana te osumno cher ozonga wa cher bango na bazoganga otombolela biso be dollar do to sumba ebele bo biso pe ba débrouillard ki ya se la caméra kuna biso ba débrouillard se o ni to sa wa do to zo kokasu na to lo boza coopérant na coopérant le lob nda copé simi na ngote simbi te na zo coup de bonheur on a ri kwa nyonga 1500 ba pesa ngana futa ticket na zo ngandako dans ce pour gagner muta chikango muta 1500 nyongo to ozonga obeta penda dépa tikingasa na suka. Bon, si je n'habite pas mon commandant, il y a des il y a coopération pété, mais si je n'habite pas mon commandant, est-ce que vous êtes au courant que Bakangaki, ministre de la Justice, monsieur Alexis Tamouamba, na Belgique? Oui, bien, même les formations avec quand ils ont le bam. Si vous avez et Kangeliwana au Belgique a procédé, on a pour Bakanga, ils allaient malamu ou bien ils allaient mabe. Mais ministre de la Justice, déjà, sur Bakangi, c'est que vous avez un hein? Elengité yango bakangio c'est que bambebe zali yango bakangio sans beba bakanga ote oh mais ba bazo comprendre te masolo onde ezokende tango déjà bakangio c'est que déjà bakangio po na mboka makama mboka ya bakangio oh nyoso tu asali mabe na mboka oya bakundi batu na bawapi na bamaluku bawapi bakananga bazo bakasai mais bato bazoboma biso baza batu na biso mais bakoyi ko kanga ebe ba extrader awa justice na biso et sambisa ah justice malonga zate au lobby ah c'est malonga zate bongo jape même mazab jape même andima po ani kuna bandima jape mbe makuna po ani Japon Mbemba na CPI, bango pe la peine CPI, ba ino samba bongo no. Quand yo signa qui CPI,
c'est que bah on y sur bah ça qui m'a na CPI kaka. Il y a monsieur Alexis Tambomamba, aza mutumo fa aza jugé na CPI parce que ça dossier à meurtre. Même Bible zo pexabiso et ça a dit commandement ne tuez pas ton prochain. Yo zo se permettre au tuer ndekono congolais. Il faut bakangaye même nzambe na likolo akosepelate. Ceux qui parmi bato bandeko babomaka erazaki rebelle RCD goma ceux qui ndekono to tata na kufaki est-ce que yo mais n'est pas aki rebelle. Bango tout, y compris Bango tout, faut pas interpeller dans ces pays. Jean-Pierre Bemba interpeller dans le dossier à Centrafrique. Et ça, dossier moi en refus. Il peut faire ça la kuna, à la juger. Bango kaka groupe à Batouana va nous vivre bien. Bisso, peuple congolais, au bazako pakola mafuta, to vivre bien te. Bakende. Akende, nazala kanda même ngana moni musuine na kolia. Congolais pousse kazana souci à congolais te. Il richesse à congolais, zaka liboki à Batu. Même bao batikali wana ba okende. Et bandit déjà na bakasa et ko komati na misisa. Je suis du Kasai. Même ndeko nanga ya kokende. Même yepe akende. Babeta. Alexis Tambomamba. Azana bana na ye bazo souffrir lokola biso. Jamais. Bango nyonso bazana kati ya gouvernement wana. Ba mususu ba komo kosa malade. Est-ce que bango bazana bana lokola biso bazo vivre? Hein? Ça dit congolais, bazo pakola biso mafuta na munoko, comme ça déjà biso to banda ko vivre bien te bango kaka liboki ya batuana, Kabila za bien, mais bango batu baza pembe na ende baza mabi. Mon frère, Mbemba azakuna sali combien des années? Mbemba c'est milliardaire, afandi kuna pona crise en bonga kufuza amande ya l'État, bakende bango nyoso. Ba jeune universitaire bazali o bako kamamboka oyo. Mobutu aloba na discours na ya lobi, l'avenir de demain c'est la jeunesse. Jeunesse papa, oza ko tambola même makolo ndengo zana. Nazaki mbambalo. Oyibe occasion nini nga na somba yango? Bakendi. Toza na posa na été. Il est congolais mais azana souci à congolais té. Mbote papa. Mbote papa. Papa toni to yeba ndenge bakangi Alexis Tambomamba na Belgique pona yo omonyo ndenge. Franchement bon, ce qui est vrai que c'est une autorité politique hein? Mais par rapport à Bupé à Tambomamba, c'est un vieux qui a commis des gaffes au niveau national. Vous savez que ce monsieur a arraché à l'enseignement supérieur et universitaire une maison. Et la maison se trouve juste en face à secrétariat général Nabiso et enseignement supérieur. Moi je suis assistant de l'université. Ah bon? Oui. En face il y a secrétariat général et enseignement supérieur et universitaire. À Botolanda, qu'on étage, il y a deux niveaux. Bien public. Bien public. À Botolango, comment? À Botolango, il y a l'eau. On a Alexis Tambomamba. Oui, sur boulevard Tchatch. À Botolanda, Kouana. Moi, je suis métis. Avant d'Ananda, personne n'était content. Jusqu'alors, je me rappelle content de l'enseignement supérieur parce que c'était une maison où le professeur visiteur. Il y a Botola, il y a longtemps. Et comment il y a? Donc, ils ont soutenu, ils ont condamné. Bon, bakangaye penzate, mais il faut pas procéder dans la procédure diplomatique d'abord. Vous comprenez? Lorsqu'il ne sera plus en fonction, on pourra le poursuivre. Na minute ba procéder mais ba libérer ayana aussi ça qui fonctionne après bakangaye mais ba crime contre l'humanité sur saliango devant aux alanan il faut pas poursuivre. Oui. Mais jusque là il faut nous. Er akenei poto, akenei na cadre nin privé. Soit akenei na cadre privé on peut l'arrêter. Soit akenei na cadre il y a officiel, il faut pas kangaye. Et pendant ça akenei na cadre officiel ba kangete mais on a privé ba ro kangaye. On va l'arrêter. C'est tout à fait normal. Non, pas question d'ingérence. Le droit international prime sur le droit national. Il faut le savoir. L'ingérence c'est autre chose. Vous comprenez? L'ingérence c'est autre chose. Le droit international, comparativement au droit national, le droit international prime sur le droit national. Et le roi Yozana moi sinon na ba nandako. Oh bon moi sinon nandako. Voisin na yo atikao. Non, ko s'ingérer nandako nangate. Ça n'a pas de sens. En fait, alobaki qui dans l'époque où on a Azalaki ni nakati armée à RCD, Azalaki ne simple porte-parole, simple communicateur. Il a tenu des propos vexatoires et téméraires à l'égard Yabato Bakoufaki parce qu'il a dit que nous avons ordonné qu'on bombarde l'avion parce que l'avion a soupçonné qu'il y a une arme
ezoke no tikela ezoke no ravitailler Musée Kabila ba arme yango na to bombardana yango non quand Alexis Tamumamba pas un faux juriste tant azolo bagé nous avons ordonné mais na minute azolo bagé ezaki yete ezaki wana zaki porte-parole ya zaki na kata mais donc azana contradiction na malobana. Ne vous en faites pas, Tamumamba c'est un grand avocat. C'est un grand avocat. Ce n'est pas que c'est un faux juriste, non, c'est un grand avocat. Donc Ayebi naïe. Ayebi. Mais seulement que il a été trop vite. Il est allé trop vite en besogne. Il est allé trop vite en besogne. Merci. Merci. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandi à Eco Dynamique Télévision, tous allez na veni Chaba. Oyaki Kozoba propos il y a ba Congolais Nanzela par rapport à l'arrestation il y a ministre de la justice monsieur Alexis Tamumamba boyoki ba Congolais ndenge balobi basusu ba soutenir yango basusu balobi akenda tati musika comme na CPI basusu balobi eza malamu te ko kanga Congolais moko bongo basusu basengi na gouvernement belge bazongisa a basambisa a basusu balobi akende pendati na suka afana na CPI ezalaki maloba ba Congolais biso totamosaki be micro po bango baloba parce que bango ne baza souverain primaire. Merci na ba ebanso balanda kibiso, merci na ba ope ba kosepela to continuer ba sujet à boye. Bye. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.